République démocratique du Congo, ministre de la Justice, constat, Mutamba lancé les opérations d'identification des confessions religieuses. Communauté Église Mosquée. Abonnez-vous sur notre chaîne Radi TV. C'est au Salon Rouge du ministère des Affaires étrangères que s'est tenue le mercredi 26 mars 2025 la cérémonie solennelle de lancement officiel des opérations d'identification des confessions religieuses, communauté Église Mosquée, paroisse, ONG de droit étranger ainsi que des ministres du culte, sans distinction archevêques, imams, cheikh, messeigneurs, révérends, pasteurs, etc. L'objectif de cette identification de chaque obédience religieuse et ses ministres des cultes œuvrant en RDC est de remettre l'ordre dans ce secteur, sous tutelle du ministère de la Justice, dans le cadre des réformes de l'appareil judiciaire. L'opération d'identification va s'étaler sur 3 mois et prendra fin le 30 juin 2025. Pendant ce temps, il est formellement interdit aux services communaux de procéder une fois de plus à la délivrance de F92 et ou identification des confessions religieuses sans mandat du ministère de la Justice, sous peine des poursuites judiciaires pendant la période d'identification en cours. Par ailleurs, il est recommandé à des églises isolées de se former en communauté afin de permettre à l'État d'avoir la facilité de surveillance de la profession de foi. Cette opération d'identification et délivrance de permis d'exercice des cultes va s'étendre jusqu'à l'intérieur du pays. Peuple congolais, ministre de la Justice, garde-sceaux, Constant Mutamba, Aïna Makamba, Kafu, Kotala Makamba, Église, Oyo, et Komi, Ninga, Bande Konangai, et Sengeli, Justice, Etala, Eskeba, Église, Ezako, accompagné, Mboka, Nabiso, Justice, et Salani, et Église, Salani, Bande Konangai. Yango Constant Mutamba, Bandeko, à Koeli, Pasteur, à côté, Pasteur, Atala, a identifié Moko na Moko, Moussala, na Epe, Azana Dokimani, ni Oyo, Asalaka, Eski, Azabonzambito, Oso, Basdeli, Patu, Bele, Koya côté les la Constant Mutamba qui était pour tout le monde a dit bosso avant à lancer et qui a comme ça la identification à l'église nyonso basa se conformer à la loi ya mboka batelema qui non a kosimba jamais église za corps de Christ za et loko ba kosimba te mais Constant Mutamba a annoncé PAPC mbela qui azali ko banda musala nae ya ko identifier ba église nyonso bandeko ezali kana Congo te to mona ki ba mboka mosusu ba identifier qui va passer pas passer il fallait azala document sous bâtiment moboy pour makambo ebele comment se passer ebele ole basa misala ebele comme ko kene ko lekaka sima église ba église obo ebo tamalola mayebo na kati ya Congo yango Constant Mutamba oyo azana posa ya population azana posa ya évolution développement ya mboka pe batu ba travailler baza ba goigo te ba se donner de nzambe asala ka partout o sala ka musala na yo nzambe abi okolela mutoki na yo mais ebele ba ko musala ka sima église ba prophétie banini bande konangai to mega kopesa mukwa kosala ndeko na biso Constant Mutamba na musala oyo azali kosala ezali mosala pona kobongisa mboka na biso développement ya mboka na biso total pe batu mususu comment se fait-il mutomika o nzambe osala ngaboyete ozala makolo ozala maboko luka osala musala mo boye e kosunga yo lesa libota na yo okungola na église osasu musala te mais est-ce que Constant Mutamba na oyo alinya telemisa yango ezali mabeto malamu toyebi ke Constant Mutamba azao kende kosala musala na e abandi par-ci par-là ao kende moleye malembe ko kende ko toucher ba couche nyonso oyo ba congolaise baza posa biano bayeba est-ce qu'il y a solo Mutamba za kosala mais Mutamba za kosala Mutamba aza posa ya mboka na biso ezala pays pe ba respecter yango eza ba norme internationale to pasteur akote na ye mais il fallait document ezala makambo eza ebele se passer à l'église na biso ba oka kosambisa ba pasteur te parce que communauté na biso etika parce que mboka to se rappeler bande ngai mboka il faut zonga na état de droit to justice ezonga na place nango comme un ministre d'État et garde-sceaux azana makambo oyo sengeli asala ebele la mboka na biso ebele bande konangai a to pesi na to biso a na kati ya télévision toza ko sunga ndeko na biso Constant Mutamba comme abandi to ko accompagner na mission na ye et to accompagner la mission na ye aketi na soka mais ba oyo bazala ko lingate que Constant Mutamba sa musa na été mais to zaka sima ya ko avouer ba biloko oyo batu musu balingi basala ngo ba tricage po bazana posate mokonzi mboka asisa mandat na ye
Constant Mutamba azosala mokonzi ya mboka oyo aza na posa ya bato ba ministre ba travailler. Alors église ekomika po te document na yo. Subasima oza eloko nini oyo eza ko prouver nini oza nango efasi soki église a un problème, il fallait ba benga o ba benga ba conseiller juridique à se présenter parce qu'il fallait pas un conseil juridique na bango baza document na bango yango Constant Mutamba aye ko yebisa musala opération ya identification ya ba église nyonso na ba pasteur nyonso na ba église o nyonso mike il fallait ba identifier bango opération oyo tokenango tina soka alors communauté congolaise boza ba diaspora boza partout to soutenir idée oyo ya koyeba ya solo banani baza ko accompagner mboka na biso e banani ba accompagner mboka na biso te asi ebele ba ko telema o te alinya kota boyendeni domaine ya bonzambe te domaine biso tout ba na nzambe biso tout ba sala nzambe même Constant Mutamba aza mosala na nzambe esika aza kosala na ezali kosala nzambe na justice faut oloba bosolo quoi il fallait si ma Bible a prêté serment na Bible pour na kobanga nzambe bande wana ngai est-ce que boyoki yango eyokami so wachia muzambia tozobwera muno apa bambonkhala Radi TV ne makambo 2024 biso nyonso mingi Radi TV to s'abonner chaîne na biso ya kitoko chaîne na biso ya malamu solingo zo makambo nyonso ya RDC na Radi TV. Merci mon ami Emmanuel à Irlande chaîne ya kitoko sale biso Radi TV mingi to s'abonner to sala wana solingo makambo nyonso ya Congo politique, sport, théâtre, musique, mamu nyonso ya Congo. Radi TV, azana pona ba Congolais tout, boza partout au monde. Soko bala étranger, bala mondele, bala West Africain, bala boye, yebisa mobali na yo, yebisa mwasi na yo, atala mingi Radi TV, ay mama mboka na bino. Po yamone makasi. Yamone ba chaîne kilelo. Ba chaîne vraiment ya kilelo quoi. Tu bien de la rente na Radi TV, de la rente. Tout la musique tu bien de la rente na Radi TV pour Radi TV ne makambo. Pour Radi TV ya ngonde ya sika makambo ya sika ça na Radi TV. Mani mon ami, merci d'ailleurs. Tobi si Prince d'Angola balobi bo s'abonner massivement na Radi TV quoi. Toujours ba news et puis ba sango ya mboka na ndenge ya boyenge bene ya bosolo quoi. Donc on a sengi bino ba nyonso bolinganga bolandanga na Radi TV. Abonnons-nous. Mbali boso boyoka. Abonnons-nous sur Radi TV quoi. Aïbo